Na moment oyo na ye pas maman na ngai awa na commune ya Ngaliema précisément na quartier Kanluka et pas iwapi ye a exercer kana ye mombongo na ye ya côté ka kwanga na ye loko étonné biso parce que tout le monde tout moi ba morcelette moko ya ba kwanga ba diviser ngo soki na 15 parties a kwanga a diviser ngo disons ye moko na 20 parties alors par morceau azote ka kwanga wana na combien imaginez bino moko kwanga moko ba diviser ngo par 20 et ye moko a ko expliquer biso awa na kati entretien bonjour maman. Bonjour maman. Est-ce que na ko to ko ba ko kutozo kabola kwanga moko na 20 parties. Alors expliquez biso na nous ya kwanga oto ko kutozo kabola kwanga moko na 20 morceaux. Ba morceaux oh ezote kama na combien? Était comme à 50 francs à 100 francs. Wapi ya 50? Oh 50. Oh ndé 100 francs. Alors maman Nzuzi to ebité ce que ezara rapport na Congo yango crise économique elle est tellement ebelé nde ba biloko boezo teka mapo batu balia. Alors maman Nzuzi yebisa biso nanu betela no bandeko ba libanda mboka lisolo ya situation oyo tozo vivre oyo kwanga moko oyo ntinga bandeko bazo diviser ngo na 20 morceaux pona kaka bandeko bazwa eloko ya kolia. Maman Nzuzi expliquer no bandeko ba libanda potom sunga émotion salinga nazo kokate yo moko na micro expliquer bango moi bon exact pour nini papa zo kotumisa mo pona kolia mo de tela bo po akoya na moi 200 soni ko nga 100 moi pièce 50 ameli osomi mususu 40 000 au photo le bas de fa vérité voiture pembe ba voiture sika ya boeza la nante quoi kwanga moko oyo ntinga bandeko bazo diviser ngo na 20 morceaux pona kaka bandeko bazwa eloko. Maman Nzuzi expliquer no bandeko ba libanda potom sunga émotion salinga nazo kokate. Maman Nzuzi expliquer no bandeko ba libanda potom sunga émotion salinga nazo kokate. grâce mbizi mibali ya batu okotika te mibali wana nga basali ba cotisation pour soma mususu ya boeza la nante quoi. Maman Nzuzi expliquer no bandeko ba libanda potom sunga émotion salinga nazo kokate. Bah fait tout le monde est belé tellement na foutu en plusieurs fois. Tu vois Audi. C'est là. Tout à la montant. C'est là ah montant exact. Oh 13 350. La facture est belé hein. Ils ont 2121. La facture est belé. voilà pour doit comprendre je l'ai juste combo tu comprendre que voilà facture naïe voilà tu vois ah ouais 21 500 donc voilà kwanga moko oyo ntinga bandeko bazo diviser ngo na 20 morceaux pona kaka bandeko bazwa eloko. Maman Nzuzi expliquer no bandeko ba libanda potom sunga émotion salinga nazo kokate. Vous n'avez pas de billets de 10 2 billets de 20 vous en avez pas 2 billets de 20 une pièce de 1 allez-y. Je vais les commencer. Non parce qu'en plus j'ai pas compte. Et une pièce de 1 vous avez de quoi 1 euro vous avez pas non je me débrouille. J'arrive avec mes collègues. Hop. Espèce. donc là comme facture kwanga moko oyo ntinga bandeko bazo diviser ngo na 20 morceaux pona kaka bandeko bazwa eloko ya boeza la nante quoi. Maman Nzuzi expliquer no bandeko ba libanda potom sunga émotion salinga nazo kokate. Voiture pembe ba voiture sika. Ça c'est blanc ibis nacré. C'est Blanc ibis nacré. Mais restez avec l'olive. Sinon c'est trop compliqué. Après c'est des produits qui trempent et c'est assez compliqué à faire. non le blanc comme ça c'est mieux. Je préfère Vous voyez là à l'intérieur c'est pas le même.
wana mpona nini boye mokili yo kaka boye na bokoli moto akomi lokola moto akofinganga lelo moi mbutu na bato bakondima yo te o ezali mabe ya bato ya mokili o kosenga mbongo na ye liboso nkombo na ngai akende kodefa elamba liboso se nkombo na ngai lokola yuda na nzoto ya yesu ye ndeko ya kaye tobengi kayini nkombo na ye ya sika yuda skariente akotambola lokola mopepe ya kayini etumu nzambe apesa na bato lokola bango nakomi kochange motema o nakabi motema na satana kobokola mwana ya mbanda ekeba obokoli elima attention yeba neloko ya bato bakotundo likambo nino koli kosenga mbongo bipai lisokoloba nini akokolaki yo mabe okosolola lisolo yango mobali wana basali ba cotisation pour soma mosusu Trésor Ngando papa yoji Trésor Ngando pa yoyo mbote. Voilà, merci beaucoup. Grâce mise à clôturer par Trésor Ngando.